Janvier Mokonzi. Ozana moment moko situation moko compliqué. Na likambo etali Jael na Fivette Mayemba. Menazo bakisela yo ba idée. Likambo etali la baronne na likelele ate. Bana mère, bakosa bino te. Zanga mobile asire, umuna mabe ya kitoko no. Oti mwasi, foza na mbongo, mwasi fola, ma chérie. Ato za mbongo, mituka mapau makambutu pa na weza oki. Mais so zanga père ba petit. Mutasimbisa mapata ya sire. Umuna mabe ya bozwi no. Likambo etali la baronne na musicien, en tout cas wana omemagango bien. Bango pe balingaka omemango bien. Batalaka position na yo, vie sociale na yo, na amour opesaka na bango. Alors eza ndenge moko te kaya la baronne na likelele, pardon. Eza ndenge moko te kaya la baronne na wata otiango ndenge moko ya Fivette Mayemba na Jael Show. Na yebi moto okuta zokuta ane mingi ezali Fivette Mayemba. Pas même 2 semaines oliaki pondu na péchard. Bien sûr so liaki ango na souhaito toujours bon appétit. Soki libume vimba kite. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Janvier Mokonzi na situation etali. Liboso na loba na yo émission obosali na Armand Mokonzi na landiango ti suka me bobosani eza Carmel Odiate mezali Carmen Mokulumania. En tout cas nakosenga na Armand Mokonzi na yo soki mwa ezali bobande l'émission me pona Carmel Mokulumania azwaye biloko. Alors janvier situation ya Jael na Fivette Mayemba yo memango modele komema poza na Congo. Ndengo lobi okokotela moto te, alors mema po yo moto yebi. Ma réalité moto oyo akokoza na appui ezali moto oyo asali mabe mingi te na la baronne, surtout na kati internet. Alors soki totali n'y a pas match ni photo. Jael makambo na ye eleki ndenge elekaka kaka na basese makambo elekaki toyebi yango bien mais emonani internet te pe baposition na bango bakontrolaki yango bien. Jael na Karine base kontrolaki vraiment très bien. Ata makambo kendaki ndenge kendaki Jael apupamaki pe kitoko mais bakontrolaki bien. Fivette Mayemba ye azala na likambo te ataka la baronne. Ataka pour na propre intérêt na ye. Sans likambo. Asuka wana te akota na ekirindika. Nekirindika
janvier yo moko mpo olobi yango bien azala na ekiri ndika soki bato ekiri ndika bazwi likambo ya defandaka bango sans kotuna me soki ye azwi likambo mutu moko te ekiri ndika atia ye maboko meme ndenge na suka ekiri ndika epanzanaki aponaki Mania abwaki Carmen Odia me Mania Malika atikali kopona ye ata moke te nina kokosola Malika Mania aponi oyo bakokani na ye loposo Cynthia Kapai wana etali bango alors Fivette Mayemba azali danger même mpo na yo janvier soki olie pondu na Pichard eza te ndenge olia pondu na Pichard ntango bazalaki Jaël Sho na Fivette Mayemba ntango Karine akendaki poto eza bongo te surtout ekokani ata moke te ata ni linzaka ndenge ozala pa Karine Mokonzi kokonfondre te modèle Karine Mokonzi azwa yo na ndenge akomisa oyo ozali même bato mosusu ata natangi kombo te eza pasi vraiment mpo basala bongo alors Fivette Mayemba soki azwi yo atie confiance na yo atie confiance te aza na posa na yo parce que oza déjà foyeba yango janvier oza na succès osala émission osala te mikolo wana oza élément na kati ya la Chine oza élément na équipe nationale oza élément na kombo Karine Mokonzi na kati ya Congo même oke 6 mois na Lubumbashi tokei na Goma kobunda bongo zonga après une année janvier okozala na succès kaka koleka Josepha Chako oyebi yango ke oleka na Josepha Chako na succès soki oyebaka te na lobi na yo alors automatiquement Fivette Mayemba ayebi yango po Fivette Mayemba aza neti chasseur de trésors nalobi chasseur de trésors nalobi chasseuse ya trésor te chasseuse ya trésor ezali Emilio ye muta chassa trésor elumbu azwa ye trésor pa kima me ngai nazoloba minere to biloko moko ancien rare mpo na kozwa yango neti soki nalobi na luka disengi soki ozwi disengi eza trésor po comprendre sikoyo aza chasseur ya bongo aya na équipe nationale toyebi yango bien ayaki neti aye kosauve Jaël abimisa ye nzoka ayaki mpo ya kota akoti na kijournaliste po abalukila la baronne akosi susu azodefendre mwana mama na ye Jaël po Jaël ayaki na Afrique du Sud ntango mosu akotindela ye quelque chose to sentir donc lelo mpo moni bakangami na leketsu akangami toujours mpo azali chasseur azoluka oyo ye yango akangami na batania Yvette Kalombo kutu azali na rien mais leketsu aza na succès tania aza na succès ana eloko akopia Fivette Mayemba te bango na Yvette Kalombo mais leketsu aza na eloko akopia Fivette Mayemba yo mpe janvier oza nango na ye moko mpe parti oyo aza nango oyo aza béni par Karine Mokonzi donc en bref janvier soki kopona baoblige yo ata ozokutana na Jaël te okopona kaka Jaël mpo na stratégie équipe nationale mais lokolo oza na Congo moyen financier barelation en plus à part kopesa pondu na Pichard apesaki yo mpe tike
voire même okokoza na relation na copain oyo aza ne sikoyo ya Fivette Mayemba yango ekotinda bozala yo mpe oza na ye na motema mabe te nayebi janvier yo ntango ozalaka na bato vraiment ozalaka na motema ya bien mpo janvier motema mabe oza te oza na mabe na yo me motema mabe na ndimi te je crois pas kaka ndenge namonako na internet na bato oleka na babisika oleka ata bakangeli okanda neti Christelle Kabe ya Mobutu mazana mabe ya koloba mpona yo te alors na malamu no wana na service opesaka bato keba bakoko exploite yo bakoko tia yo na danger mais zala toujours mayele ekenge bien sûr ozalaka mayele ekenge oyo ezali nalobi na yo janvier janvier me ngai mpe fo bwaka nga ta mbala moko olia $100 na nga te olia bien sûr ala na ndako nanga combien de fois avant combien de fois na ndako nanga na mema mobali kula takela langa pana e bongo ndako no ya mabe wana nga kwa na mobali amwa ndo chake ponche na 16 ans li ndabete yango cousin na ye mwana bango chance ye moko aloba ke babeti na tatouage mo pa lyonnais de swanga na mopende ya temi na porte nga na ton na ta mopende na ye rouge na bisenga bi ya mopende rouge bondeni o eza tatouage o tatouage eza infection et poli ya mutambasu peste poison hôpital aux Arabongo. Ndako éponge za na 16 ans linga na ya na mobali. Fetu yo bossa ninga ngana mwasi yo bakofra na bandako. Kofinga na kofinga ba jeton. Nyoso koloba lokuta. Lelo lo zala sa TV ke afinga ngando kabika ngamba bwakela kimbazi. Ngana afia kisi ba mai. Ba mai bikisa cute. Maman était la mise qui est précieux fille. Natiki histoire na YouTube, na fait na mabala. Na yé, na beti di bala para ke pona la beti pa. Autant mon hôpital ça partie da sangote lié poison. Ngana yé bitanga te. C'est la beti di solo. J'ai là une tatouage ya kobeta na mopende. Aleka na TVA lobi na bino ke Fivette botika mwana bato ya na mto bombisanga. Kaka so yezo ngasu andu. C'est comment na loba nebo parce que kofinga na kofinga. Nyosiko tiki histoire te na YouTube à part injure. Na YouTube batika ba histoire ba mibali ya ba boss place à basi sango totika bongo. Ba mibali abimaka nani ba weli besoin bimi ya mobali na ye voice mobali na bimi yo na yo makambo no tika ko sana ngote. Pose chance wana te. OK na même pas mall obeta tour na ville te na boîte à ville ozate na restaurant ville ozakate finalement yo sta farawapi. Naza mboka. Na mboka précisément na kisanga. Na mboka bula ntala bino wapi. Avanda kanyi na kini na poto ni wapi. Naza na mboka. Mbumbo mwana bazamba na mboka. Naza na mboka. Siko na ko tongo na tuna mboka to la mukabo. Ulati liputa ba fi baba na mboka ba yibi. Donc ngape mwana mboka sabi muvila. Villageoise. Siko na mintu na ke luka poso. Ati la moli tongo likolo sa lokwa ngulu. Badafana na mboka ba yepi donc. Eke luka poso na ngana kwanga na nzenga. Binwe binzenga. Eke ofuma nzenga. Oh, kova na mboka ezaki toko makasi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fagnos sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.